qui tout ça qui intervention il y a Banami Balé qui vraiment oui basé opération à Bango na moni tout monde on peut tout ça tout seul les moi mon calobi santé ça va mais du coup le jour là où la qui s'est na moi na moko pe ça un problème na intervention ba sala qui alors il est déjà bas ça oh na moi ce soir on a petit mais moi quand ça a pour intervenir donc toi il a 150 ans pour intervenir aux appels les gens au la la génération il a 10 ans donc ça première hernie ils a deux côtés alors ils ont 5 ans du sungi parce que maladie toujours là pour avoir moyen il y a que c'est opérer dans situation où comme elle qui est bonne parce que papa a kufa na habité. OK. Ah donc ton papa kufa qui aux alaïté. Na habité. Voilà. Na habité maman de a ko tika biso mama mwana na bino oh papa mwana na bino OK. Voilà. Merci beaucoup. Comprenez donc c'est l'ambiance. Il y a bana nengezalaka. Et voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et confiance et surtout les abonnements. Vous êtes de partout, vous nous suivez avec attention soutenue. Nous sommes BioNews Télévision, la télévision autrement. Et moi, je suis Daniel Lubika. Lubika Daniel, autre module 4x4 de la presse congolaise, Massaya Borfelin, Mobali Bio. Voilà, au rythme toujours de nos rubriques, comprenez, tu mets un peu de bana, tu mets un peu de maman vive, tu mets un peu de vivre dans la situation bien. Et tout ça là quand même est fort, tout ça là quand même même pas par nous-mêmes, même par maman, papa ou c'est motivaka. Juste les Canadiens na biso pour basunga bandeko balarana pas. Voilà. Autrefois tout ça là qui n'a l'orphelinat c'est ma part. On a eu quand même à voir l'enfant où Ezaki n'a pas si Bazaki Mibalé. N'a pas Mibalé, c'est bango intervention, il y a opération, il va opérer bango. Il y avait pas mal de mamans au réagissent qui tout qui l'orphelinat, tout ça qui quelque chose n'a biso oh il faut qu'il va opérer banana toujours qui résiste à malamu va opérer qui bango. Donc les sous surtout kutana bandeko via bandeko ope batinda ki mo 1 franc na bango les sous touyer to kuti sous kama ko ezaki wana ya opération au mwana moka na kati wana orphelin moko azaisu na ka ya orphelin ya opération. Voilà pourquoi biso BioNews Télévision to se motiver to lobito kita sur ce terrain to assister moi na biso oyo azana problème ya opération du sous quelque chose auto nango to partager ngo na bango. Voilà pourquoi raison na biso ya kita sur terrain awa na selemba ou yango wala. Voilà, avant de commencer, avant d'entrer, on va dire un grand merci à notre Dieu, celui qui nous a permis depuis ces années-là en vie, en bonne santé, en équilibre. C'est pas de nos efforts, c'est parce qu'il a dit un mot. Voilà pourquoi on va dire un grand merci à notre Dieu. Un grand merci aussi à nos partenaires, au four, au moulin, en cheval. Merci beaucoup à notre sponsor officiel. Là, c'est FBT Misalande. Merci pour notre transfert et bon. Merci à le bien-être universel. Là, c'est vivre pour les autres. Maman Cynthia Ali. Merci beaucoup à le Big Manager. Là, c'est MC, hein, Maria César. Merci beaucoup. Merci à Esbel Mapendano. Merci beaucoup. Merci à Moderne Espoir et pourquoi pas Fondation Solange Étoile. Voilà. Neka bando loba to ko assister to robeta li solo neka to beta li solo bobo mesano isala biso mala mingi les autres se retrouver na kata commune ya Selemba ou juste pour tout ça là bola mon biso action na biso na kata BioNews Télévision mbala simea mbala mikolo ya ki tout tambola katambola sur orientation à bateau mais le BioNews Télévision c'est motivé les suspo et assister mon anabiso oyo azana problème il y a opération. Donc voilà, on va faire ça déjà. Question pour nous de parler, de partager tout le monde. J'espère, je crois que vous ne serez pas dessus. Au rythme toujours il y a ma rubrique Nabiso Neka et Salamaka. Ils en ont bien. Maka c'est vraiment merci beaucoup. Ah tout ça là déjà entré Nabiso et Salarabiso. Bonjour. Donc comprenez, je suis déjà en pleine orphelinat wana puis bozo comprendre naba na ba yamba biso déjà et pas il y a papa pai
déjà Torobet Ali Solo, na biso déjà. Dans mon ibat bazar na bureau, il n'y a pas moyen, il y a aucun lien. Vous comprenez donc ambiance. Là vous voyez les enfants. Maman, wapi moi on a problème opération. Wapi. Ah ok, voilà. Vous comprenez déjà l'image donc il est là qui bat. Donc on va nous balandi moi na biso yeyo ya mobali auto la kisa ebino azali na problème donc les lorsque tu es tout assister tu peux ça quelque chose voilà pour avoir moyen ya ko se opérer ba opérer dans situation où comme elle qui est bonne santé malamu te hein ozokoka kolia te ozokoka kotambola te kolia ozolia me kotambola okoka te kolia ozolia me kotambola ozokoka te déjà kiste evimbi osala pasi. Merci beaucoup. Donc, Bandeko Balandi, vous comprenez, moi, pour intervenir dans le dossier opération. Déjà, vous moni Nabilili, quelque chose dans le dossier opération. Toropé, c'est pas Bakambi. Bakambi, ou Bazotambouissa, ou Bagarda Kabana. Question pour eux, il y a au même moment dans l'hôpital pour salayer opération. Merci Nabandeko, sur Baota Biso. TV za radio TV à radio tout le monde a mis son ningi salimaka au moni bana ningi bali mais avant juste bayamba biso pour de moni pa ya occupé donc avant yamba biso to ko na biso tout total entre temps aji to ko sa total bandeko total ningi bana bazali total pe place bana balalaka et ça la biso bien Joyce ça va vous allez bien mais au changer attitude bonne même si tu n'as pas ya ça qui okimeka okimeka c'était on est besoin repos là c'est ça c'est bon donc voilà ça va comment on a Adidi ta caméra babi wa mobulu ya solo yusa mobulu te ça va ouais kitchen pas bien abombeli yo ekokaki yo opesa Josh bola ala Josh kitchen na ekoka ekokate mais yo pose ketch c'est bon voilà mesdames et messieurs comprenez avant d'accueillir Biso papa Totalibana bonjour Maman Boni. Bien papa. Qui m'ezali papa. Bien c'est on a moni soso zo salama. Soso zo salama wa ya bana yo moko mona ka population bana ngoto zana bangwa wa ebele. Donc tozo salela bango mwa biloko moni mwa des cartons oyo. Donc ekoka na ngote. Il faut to tchana ndunda soko lambi boye ekokoka te po bana baleki ebele. Mona mo ne bo sali bona mona mo bazwa morso ne. Morso munene o moko moni nde tozo yo moko mondeza moko morso oyo boye mwana moko ozwa boye siko na population tozana ngo en tout cas des cartons ekokate photo sala swati 3 cartons na ndamu ndoko mona ekoki bana loko atosali boye zaka des cartons photo sala na légumes nde wana bakolia ekoka bango. OK merci mambi ya boni kimi ezali maman de tous les cas kimi ezali basango ya bana en tout cas ambiance banda to feta to koma ki bana maladi hôpital na hôpital ba misu basali ba opération mususu ye wana na moni bomoni na bilili ezo luka mbongo po basala ye et déjà pour to luka neni to sala pour lobby basala intervention amen en tout cas to sepeli pour moko pe azana hôpital isusu na abimite facture bimaki esengi $100 na ndamu facture nde bimi mususu babisu pe bazana bango bazobela tozopesa ka bakisi zo somba tisiko toza esenga pe mo bakisi mo ezala na banda ku pona ba intervention mususu esenga pe même à part bakisi esenga même mutu moko pe oya tutami motema azwa ta quelque bana na charge à hôpital
ke nga nazwi bana ata 10 bokenda ko hôpital boye ba affectaka bana na ba hôpital donc abiki non hôpital boye ba ndozwa charge ya bana boye dans les 5 pona donc yango wana nazosenga bosunga bana oyo soki bosungi bango nzambe ya bitike ya kotika bino te mpo oyo aza tata bitike alalaka na niongo ya motu te quelque soit ka ndenge nini obeleli ye kaka akokokisa posa na yo napesi bino mbote na nkombo ya bitike ya semapa kolo apambola bino bokokisa baposa ya bana oyo. Merci beaucoup, maman. Vous comprenez, messieurs, dames. Donc, ils ont juste ambiance. Au Bassani, Bana, place au Bachila Rabon, Bulo, donc voilà. On va essayer un peu de voir à l'intérieur. Ouais. Donc, l'habitation lumière est suffisant. Salut, chef. Vous allez bien? Bonjour. Bon, tout sangana kibiso bana centre orphelinat to mekaki ko s'organiser ko sala moi groupe na biso groupe il y a de prière intercession hein ndé tozo swana bande ko pone makambetali prière ya losambo. Ah, donc ça les groupes na biso intercession na kati ya orphelinat c'est ma part. Question pour nous il y a ko bondela ka er nyonso ko bela tata nzambe yango. Oui, exactement. Susi na bino eza nini? Bon, souci na biso eza ya ko bondela tango nyonso epa nzambe ya osenga epa nzambe ba partenaire o baya ko sunga biso toujours pena to tiaka bango na kati ya losambo bayela biso ba o eza ba bien fait na biso tozo senga comme ya classe ya kolia kolata pe ya mwa misala net ba bilamba pona konika nde ba mama banikaka parce ezo senga mwa lavage et puis ezo senga congélateur courant pe ya passe na kati ya selemba. Voilà, il pose orphelin. Oui, je suis. Comment t'es retrouvé ici? Comment garder? Bon, na komaka parce que papa akufa na habité. OK. Ah donc ton papa kufa ki ozala ité. Na habité. Voilà. Na habité. Maman de akotika biso na 2018. OK. Et par condition ni nous on vivre déjà en absence à papa parce que tu savais même pas mais papa kenda déjà atika yo comprendre tant comme conscient. La réalité on zakini. Bon, tozaki bien na maman, tozabanda vivre toujours bien. Maman zaka emoko azo aboyani pozo mobali mususu kaka emona bandeko nanga et puis na 2018 nde maman yaki okoma gravement malade akotaki na hôpital ya mama Embo et puis akufa katika biso tokoma kotelengana po bandeko balinga pe biso te nde eza na pasteur moko aza libanda pasteur David nde azwaka nga na nzela ainanga. Merci beaucoup, continuez comme ça, Dieu va vous bénir. Comment? Voilà, batata ba maman bandeko, il est pas parmi bana o basala ki opération, o to yaki to pesaki nambu po basala moi na biso pe opération. Ça va? Ça va bien. C'est quoi bonne santé? Bien. Opération les gars malamu. Côté kauki? Na kisa kota. Ils ont assez makasi. Voilà. Au cours bani na bandeko ba porta ki met fort na bango po aux opérations malamu. Oui, ça bango ni ba maman o basala ki fort ba kende ko opérer. La pesika merci na ba soutenir nga na passe o ba edenga po basala ngo opération nzambo pambola bango akanisa pe susa moso na bango biso te continuer ga obonda pona bango ba continuer osunga biso na pesika merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc là on va maintenant retourner de l'autre côté papayi. Côté comment est-ce qu'on va faire? Vous avez compris intervention à mon moko oyo azala qui opéré mais maintenant santé ça va de moko né ils ont une intervention pour cela. Donc voilà, merci beaucoup papa Boni qui m'ezali vous appelez moko ya libota c'est ma part. Est-ce que tu écoutes moi là dans le problème il y a santé ou précisément ils ont entre temps tous la pas ici ça kuna ndenge yo moko moni parce que eza likambo ko yebisa te oye omoni mwana ndenge azali mwana na problème ya hernie et bini kutu na âge na ye alors c'est ma part eza na ba partenaire officiel te oyo to ko yebisa ke no boya bosunga biso ou soit beaucoup de la biso mbongo bazalité. C'est pourquoi tout ça peut la caisse cité que nos caisses moko ezali ba contribuer à kabo non c'est pourquoi tout ça nga nanzela na bino ndenge boye awa bato ya mutema malamu baya kosunga biso pona ba opérer basa l'opération mwana wana aza mwana muke
na hernie kobima boye eza mpasi mingi comme para en tout cas tozokoka te yango tosengi lisungi ya moto ya motema malamu hernie ezali opération ya moke ekozala mpenza esengo mingi soki tozwi ata alobi boye lokola toza dimanche le 31 ata alobi boye lundi moto aye baopéré mwana na potala ndenge alali mwana moke alali d'ailleurs avant-hier il a failli mourir donc eloko mosusu ya koloba eza te tosengi kaka bongo bao bakolanda biso bao bayebi c'est ma part nsima ya hôpital ya Sana eza esika kobunga te ozwi kaka mire ya Sana avenue Boma numéro 70 eza te ekiono apesa biso mbongo aye amoni mwana soki akokende na ye na baresponsable ya c'est ma part basali musala wana. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc on va prendre un moment. Déjà, tout ça, on a paille et ça c'est bien. C'est parti. Il se nomme l'ami des orphelins. Écoutez son sobriquet. C'est Daniel, alias l'ami des orphelins. Donc, de lundi à dimanche, il est au service des orphelins. Mama, mwana na bino oh papa, mwana na bino Yambo yambo tamba olukaki oya zala obatelaki oya kola bobokolaki oya bonga botangisaki oh mama mwana na bino oh papa mwana na bino Master Borfelin Kolembate na kosalisa bana bango ne mboka ya lobio bana bango de bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango sopate kobwakisa te bango bakosunga lobio mama mwana na bino Voilà, Paï, bonsoir. Bonsoir frère Daniel. J'espère que vous êtes très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Tout est causé là en Balasima et l'équipe sur 4 jours passés déjà. Oyebisaki biso mwana moko aza pe na problème parce que tozalaki déjà micromileki tosalaki intervention ya bana mibale bazalaki vraiment oui basé opération na bango na moni kutu moko kuna pe tosole moi moki alobi santé ça va mais du coup le jour là olakisaki na mwana moko pe aza sur na problème yango ezalaki nino juste parce que toyeli yango ne vraiment d'abord Emma aza wana amoni ozwi image na ye apota oyo déjà na baintervention basalaki alors déjà basala na moi ce soir petit mais moko aza appelle-moi Dieu merci Dieu merci aza so même cas donc mapetango nde bazaka moni aya abakelo côté mona fièvre on a musuboye nazoka passe tant on ça mona boye gonflé to kango non donc ils a hernie donc là écoute nous na abetango to komana na siko donc tu fais qui $80 tu fais 50 de tu na 150 encore pour intervenir donc tu as 150 pour intervenir aux appels les mains au taille donc la jeune garçon il a 10 ans donc c'est la première hernie ils a deux côtés alors ils ont 5 du sungi parce que maladie na maladie
Donc, il y a un problème, Peneza. La zone à la tête, je peux te faire à tout moment, douleur, il faut ballon la pénale au Congo. Il y a un moment qui est le micro, et ça a micro encore puissant. Et bandeko bakolanda na 4 coins du monde. En tout cas, ba porter plus assistant soyez mon awana parce que grâce à vous depuis tout le temps que ça la qu'on fêtait bonne année grâce à quoi il est sérieusement malade. Donc maman bi abisi biso depuis bo fêter donc mikolo eza ba malade na ba maladie. Maladie là que nous coûte 230 000 francs congolais pour eux moza facture déjà ba kininga on m'a inscrit d'abord et donc nous sommes là fièvre panicité barani bandeko mosusu pe balala ndako ya rolo bapeti ngai papa José nazwi lokola 5 bana na affecté bango na hôpital boye donc so babeli bomemaka bango mpe na hôpital bango et ezala mpe malamu mingi eza mpe malamu mingi parce que mpe ezaka bongo ezaka mapasi mpo daniel parce que ya na bandeko mosusu oyo bazwa mpe mwa bacharge wana omoneme bakokende na hôpital yango. Bon, comme Moutongo se charge, à taper sur le terrain de supercité, on sent la somme encore olé. Il y a l'école, un peu négligé. Donc, il y a 5 appels-là, on a la loupe. Alors, il y a alors Moutongo va charger, bon, il y a des factures, on a besoin de qui sur place. Moutongo a besoin d'un binza, d'un njili, d'un limité, bon, on a charge de loin. Alors il faut que tu aies beaucoup de problèmes, vous y pété. On en fait peu mourir. Donc ça ma passe. Mais ceux qui m'ont dit que non, ils prennent la charge. Ceux qui sont Rosali, la gestion est Rosali. Bon, toi c'est là que maladie est quoi? Or nous ici avec les enfants, maladie est la raté. Elle est quoi liwa? Ils ont quoi liwa? Au coup lobby, oui battu au coup lobby. Au bien lobby, au bien maladie qu'on tout soit bien, mais mon lobby on t'a mis à l'agonie. Alors si les gens nous aidaient avec les finances, ça allait être mieux. Alors, les gens viennent souvent avec des biens matériels. Moi, dispensaire, moi, c'est ma part. Ça la paie bien. Oui, en tout cas, les apprenants n'ont pas projet pendant la bisse. Donc, année, si Dieu le veut, et là, ça a pandémie. J'allais même me déplacer. J'étais vraiment prêt à faire un déplacement à la Suisse pour un document qu'on a bien pour tout ça là. Contrat, il y a un grand centre médical qui va nous avoir soin et bah comme ça on ne peut que foutre mais bon quand on est là non couvre fêté mois d'avril donc et boycotter alors ceux qui se déplacent qui toquer trouver un port bien un centre médical un centre de formation une boulangerie il y a un moment il faut déplacer quand nous c'est moule soukali et quand il prend un peu malade dans la tête, c'est où? Mais où est la maladie? On l'a pété. Donc alors, la santé aussi, santé très important. Et la scolarité aussi, tandis que l'école peut boiter, on a plus capacité, donc passe. Voilà beaucoup, merci beaucoup. Bon, il y a moi une intervention et je sais quelque chose où on a pu saler, c'est ça. Voilà. Bichon dame tout ça là, on peut ça pour moi la grosse à barouer quoi intervenir lobby alors. En tout cas, papa Daniel, je vois c'est mon copine là ça là. Comment ni mon a monté ça qui appel de fonds il y a des savants. Na Emmanuel, c'était vous. Avec le passé là, avec ma présidente aussi, avec ma présidente au Sali Yango, des enfants déjà on a intervenu. Au moment où on a rejoint le Kangal, avec cet enfant-là, Dieu merci, on se fait avec le finance, le moyen que vous avez apporté. Dès demain, je vous rassure demain, nous avons ça là-haut. Et moi, on va pour besoin d'aller, on va besoin d'aller à l'hôpital. Oui, ce soir, il va donc tout à l'heure, avec beaucoup de transparence, en tout cas, on a sur ma casse, intervenir nous a bien, pour la Pambola d'abord, puis bâton sur la zone, on a une mission, on a ça là, à Pambola Bango, nous avons bien fait, à Pambola, maman, papa, moi, c'est mon bal, oyo, en Arabiso, na Binus Télévision, puis na YouTube, na Daniel Lebika, nous avons bien fait à Pambola, oyo, botakate, nous avons fait bana. Oyo asala tenda bapese musala oyo azobela nda bapese guérison quelle que soit la maladie oyo azana poto na monde quelle que soit pandémie oh corona ekozwaka ete lokola bango osunga bafele ya centre sima pa liwa eza mosika na bango oyo ya bango bitumba nzambe abundela bango alongisa bango Bible lobby mutuyo akopesa mobola a déficit nzambe lokola bango bo déficit nzambe na santé ya bana ya nzambe nzambe azwa soin na ba santé na bango
na ba projet na bango na misa na bango na ba faire na bango na banda ko na bango bazala béni na bundela bango. Bon, merci na contribution peu n'apport na yo na sema pas oyebi bien modèle nga lingaka o banda oya na mosala oyo. En tout cas les fraternité même ata Marcel Jamie comme un garçon wana Daniel c'est un garçon et azana ba compassion lokola oya biso boye et bando ko luka loko ya mais ba sunga bato boye en tout cas lokola zwa sika na ye ya kusunga bato aza ko de bana oyo butu pe moi kolia santé classe papa Daniel ndaba bo pele atalanga mona yo après mon la business télévision après mon mapenda nous après mon bande ko ya Paris Bruxelles France États-Unis Canada Londres oyo so balanda kabiso oyo so ba pesaka tala. C'est quelqu'un de confiance. Donner, envoyer de l'argent, il y a ce matin au travers Daniel Lebika. Mon ils ont comme la bana, oh yo yo. Nengue ils ya, nengue bote nengue comme la ka. Et belé ton mouké, ça met l'année à faire un message à l'autre besoin soin. N'a pas mon avis. Merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc vous avez compris là, donc Bisso de Opé ça déjà par la Bisso de façon que ben moi na a déjà opération naie et ça la maman là mingi bomoni na bilili déjà donc l'enfant est là mais lobby déjà bah que ça la intervention pour Azwa Lobiko déjà et j'espère que vous allez discuter de partout. Biso peut aussi peler les loso moi na biso aju makasi na nzoto a bikisami pe aju courage mingi et zala malam mingi. Merci na bande kono so bota la biso de partout. On était là toujours depuis la commune de Selembaou. Comprenez donc voilà tous avec ensemble na bana na biso na batu no snisa maka et ça ma biso bien ils a malam mingi donc voilà en image comprenez comment est-ce que bana bazolia ambiance ezara awa maïki ba monsieur sur bana maladie mais ça se passe quand même dans le don. Vous êtes partout, vous êtes motivés, vous êtes là au bozara pour ça boider donc bokoyi ko benga biso Bionews télévision to ko pesa bino ba contact ya orphelinat au bo kita sur terrain au boso na bande kono son au bazara awa au non so bazo vivre dans ma situation difficile. Voilà, apporter quelque chose na bango et pas na bango et vous allez malam mingi zali pamboli pour na bino nyonso oyo bozolanda biso de partout. Merci beaucoup parce que bozawara avec attention soutenu et ça la biso bien et voilà. Mambi mutu soira yo hein. Mutu beta kana. Pour mona kuna bazokata. Ah oui, bela. Comment? Donc et kokite yo. Voilà sikoyo ye kalate. To kisango pona lo. Ah bo to kisango. Na beta ka mutu awa. Ata ndamba olia. OK. Attendez bakati boye na saisonné balia kaka. OK. Voilà. Merci beaucoup. Comprenez donc c'est l'ambiance. Il y a bana nengezalaka malam min komona bango boye baza na bonne santé en équilibre. Mais maman mbia monsieur Soubalia fufu monsieur Soubalia loso ba monsieur ba ya na choix na bango moko. Na choix na bango moko. Tuna mtu ana choix na. Ah donc monsieur na sumna tenga na olia loso te fufu. Nga mususu nga fufu manioko mususu nga fufu masango. Mususu nga loso. Ba pina ba caprice na ba on mona nyonso. Mutuna ndengene. Mususu pe to kalingi poisson ndambo. Nga olia kuisite telanga poisson bakalinga. OK. Mutuna mutu. Merci beaucoup donc mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui déjà. L'heure de séparation est arrivée, Adji. Vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. On a commencé déjà depuis voilà. Et nous sommes presque à la fin de notre visite, voilà. On était là chez l'orphelinat, c'est ma part, centre d'encadrement, la maison de mon père, assistance et réforme. Réforme pour la bonne éducation. Nous sommes là pour les enfants, nous sommes là pour les enfants défavorisés, nous sommes là pour les orphelins, nous sommes là pour le fibre, nous sommes là pour les enfants de la rue, toujours permis na bango, nous sommes là aussi pour le maman veuve. Voilà. Merci Nabino Sobolanda Ibiso, na Katia Manaka na Biso Lelo, na visite na Biso tout ça qui n'a pas orphelinat c'est ma part. Biso ya Biso Nambuto qui nango Toropé ça pour intervenir. Moi n'a pas ça la opération. J'espère, je crois que vous ne serez pas déçus. Na ma action sur tout ça là. Merci beaucoup à tout le monde. Na bande kono so apportera main fort. Je ne cesserai pas
ya kopesa bino longoni ya mini matondo mingi nzambe oyo aza na likolo oyo amonaka mitema ya bato oyo ayebi baposa ya bato ayebi mpe posa mitema na bino ayebi mpe posa ya makambo na bino nyonso oyo bozala nango. Un grand merci à la big manager, merci beaucoup d'être là toujours scotché branché motivé Maria César Yaba Maria depuis quelque part. Merci parce que ma motivation et ça là vraiment en malin mingi. Voilà, le bien-être universel, vivre pour les autres, l'Asbel Mapendano, mon dernier espoir, Fondation Solange. Fondation Solange Étoile, merci beaucoup. N'ayez besoin que c'est motivé de jour au jour pour tout mes campés comporter en plus Nabiso, Nakati, Yaborfelina, Nios, tout ça là, bas descente Nabiso. Merci beaucoup. Si Dieu ne revient pas, mesdames et messieurs, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler de d'autres rubriques, pour d'autres descentes autour ça là de partout. Je crois qu'il y a une descente mon autour ça là le sous côté Nsele, Moussous Nakimputa le sous Namikolo. Merci beaucoup. Bye bye. Hey mama, mwana na bino oh papa, mwana na bino Yambo ya botama, ya bokaki Oya kola, bobo kola kiye Oya bonga, botangisa kiye Oh mama, mwana na bino Oh papa, mwana na bino Bana Daniel Lobika Master Borfelin Bangone mboka ya lobio bana Bangone bakonzi ya lobio kobomate kobebisate Yonde batelaka bango kosopate kobwakisate Bango bakosunga lobio